Bon, on a vu le PC papa. N'est-ce pas que tu as un plus bien balanga dans la pays. Les aguilles de l'autre. L'eau sang, l'eau dimanche. Casse. Papa phénomène. Papa phénomène. Porte. Vous allez au fond, la terre maintenant. Voilà. Papa phénomène, toi tu t'as mon père. Now it's a minute. Odorugana. Nailuka dudu. Odorugana ne? Dudu. Ya ozo ba dudu munanga ah? Oyibe ange Batu ko biso ba mkuru toujours sala wa toujours bien ngaye chef toujours bien ngaye patron. Moi c'est na ye kutu benga kaina ata yozo bien ngaye dudu. Azate. Ah bima. Bima banda. Entre. Pas de passer. Maman, n'a peut-être soit 2 ans, moi na match aïe, la catel pas, à Kuluba, à Luka Doudou. Et puis à tout ben, n'a Luka Doudou, à tout ben Doudou. À tout le monde, pas trop quoi, à commis, n'engane, ou soit fait, à commis, camarade naï. Temelikambo, temalamu muto, aïe. Au vendisseur, on apprend de écouter. Mais quand même, le verre peut être un mois douceur, n'a Luka Doudou. Il y a tout un Luka Doudou. Dans la banane encore. Akachi. Tikaka, Mama Toké. Non, papa. Ok. Bon, ça, la ranaï. Arrive sur Kaïm. Excusez, tante. On dit quoi, papa? On dit quoi, papa? Bus n'a pas de connaître au monde à maton dans la calle. Il y a tout niveau première fois dans mon nom. C'est ça votre problème. Le problème. Beaucoup. Ah, Seigneur. Bonjour. Bon, les enfants, votre capuchon, allez à la maison. Ça va, on va partir. Hein? Mais préparez-vous déjà. Toi déjà prêt. Viens. C'est une femme d'affaires, tout ça, on est à Kenerming ici. Nako Bwana, Jacques Bwana. Quand nous sommes venus qu'on a ici, la Bwana est. Mais papa, il y a des choses à la masse, na katanda ko lubine, na zana problème, na zana bon siko soko kufilelo. Na ko ba nyoni yo sana ngo ya batoto batu bana ba nyoni. Ah, on est désormais na bando yipsa yo. Tika na fanda na yoka. Non, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est une femme d'affaires avec qui tout ça va faire, c'est tout. Hein? Donc, comme ça, tout. Attends-moi, je vais. Papa Doudou.
Inspecteur. Ah oui, c'est vrai, je libère madame. Hein. Comment on t'attire dans le banc? C'est pas possible. Naïf, ça que nous avons pipi. Dans la pipi, pas ici. Ici, c'est tout un cafra. Pipi, dehors. Bien bon, tu peux gagner. Hein? So, gagner maintenant, gagner. Bien bon. Oh. C'est 2 jours, mon raté. Mais ce qu'on a 2 jours, les a ébellés. Quoi? Ah, on dit ça 2 jours, mon raté, mais pas dans la jamais. Ok, ça va. Mais ok, hein? Token comme ça, on peut sortir les choses de même. Bien ah. Non! Oh! N'insiste pas. Mais ça ah, s'il vous plaît. Les murs et les yeux, les oreilles. S'il vous plaît, pas du tout. Namata. Namata. Ok, ça va. Ok, c'est très bon. Tu viens? Mamie? Chérie, tu viens? Tu viens? Non, c'est non, vous avez oui, mais je te donne, j'ai ça en poche. Hein? J'ai ça en poche. T'es payé ça là? J'ai ça en poche. Voilà. J'ai ça. Regarde. Donne-moi. Viens. Paye ça là. Regarde, ok, déco. Paye ça là, s'il vous plaît. Viens là. C'est pas possible. Pas de doute. Bon, viens. Na banga makambuti. Viens. On dit à côté. Viens. Côté on a mossa tembe. Ça n'a pas été. Tembe awate. Mais paye ça là c'est comme bon, paye ça bien. On va poser. Bon, là on va viens. poser. Viens. Paye ça là. Ça, c'est uniquement le transport. Hein? Tu m'attends. Hein? Je viens. Ok? Je viens. Papa, soyez dans la sauce. Ça va, viens. J'ai compris. Ok. Mère, vous êtes dans l'alliance. Maman, au basaka bote? Mère. Hein? Mère, c'est nan. Venangai. Basaka bote? Nga kuchisi yo, uliuchiko kanda. Comme ça na oriate. Hein? Mère. Narubi hein? Comme ça na oriate hein? Usabuit. Oh, je suis coquille. Basi mo yo sugu duamba wate. Obi ko zempoli. Yo ko zempoli zo ba patote. Obi ko zempoli. On peut s'en respect un jour. Mère alubi hein. OK. Ngakutu nezu kama yo ndem tu zempoli po zo gangela pato. On peut s'en respect. Oyibi mukimbimba ka yo mtu zo banga patote. Uye tiko na kusi yo madame. Udwi moi mikemke alubando kenda. Hein? Wa reconnaissant hein? Wa reconnaissant. Ubuyo kansanga tiko yo na sara po yo kondo dombo. Batuto baya bakuta kawa bazora mwa iloko batika kape doa ya mabele mais yo ça mtima ça va okanda malamu keto na me repose un peu mtima mabi ya buzuzwa mabala te ulandaka mabala batu ndoki mtima mabi liambo wani sila te liambo wani na hivi cho dukende utuka bana te liambo wani sila te mama tumbimba azuka na njia ali kotema bazudenda defa tofa tango ekoki bayindo bolamuka bolanda nzela ya mvuluzi kimbangu yende mosikoli na biso papa nkusu nzala mpanda ni mwana nsemi kwa tulendo Renel Mwanga mvuluzi Zamba sala mokili na ye malamu Asala midela sala mpena bayindo Papa Nzuzi Ngoya Kasi pasa moto moyindo banda Na 1400 na teye Na bozwi bate Yaro nzinga nkubu Kula na biswe banda wana Papa Basamula Na polingo tata salaka nango Alinga kite tomona pasi Apesaki biso mafuta Manzinga bando na ya kipa vita Basalaki ya mamotela Basosolisaki bayindo Kasi bazwaki message te
bebede na mokongo molinge mataki olikolo bendeka bikwaki elembo ya bolingo oh Afrika kasetika kiseli lubalioko nake kasi mikolo mikoya Robert Asoya kongo ya sika beba sika tobotama na komba o ya kimbangu vuluze Prophète Atoli Gresalf ilaka elataki nzoto na 1887 maloba makipe kokisamaki mwana nzambe abotamaki le sauveur enfant mystérieux abongola mabanga bandeki na bomwana tala miracle ebele abotamaka po bikisa bayindo na mabele ya Afrika ilaka elataki nzoto na 1922 il est le sauveur africain. C'est bien moi Enoch livre sterling. Ah. Nazolela, yeah, 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 yeah. Nazolela, yeah, 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 yeah. Nazolela, Congo. Joseph Akiala, les formidables. Royaume Congo, Nganalela, yeah. Royaume Congo, Nganalela, yeah. Eh, Congo, oh, oh, oh. Ah, Tangola, Namai, Kimbangu. Ah. Sama aveugle Kimbangu bakoka batele ba yeye aveugle bamona tata Kongo kintwa dintuka Kongo acha na mai mwana tusoni na yeza mama na sio selling ata no selling okende ko do mama na tinda kiyo mama na ba festa mama ikiwa biology bato mpona kofuta banyongo matata oyo mosusu wana zwaki mwana bango moke alobi o mama alobaki soki na ye moto aye tolo bazaki ye kutuko nakokanga babike babayeboteka babiso balobaki baloba te yebisaki azali nga na ozeye na libanda mama wana balobi aza na bana na poto kasi banyongo awa botikana mamodefisa biloko bonjour yaya nagongo oyeli biso nini alinga ozongi jakombaiko alinga likamboni oh nga nalukaki obe yango wana namazongi na eloko nalukaki azongi te moto azongi na shakosa moke bongo eze bilamba ya nyonso mwana okokende kokwa bilamba na ye te okokwa yango mama omoni libala eza ya yo te nzambe alakiti yoke eza ya yo te omoni esika nzambe ateyi yo alobi omoni maloba tata na mama eza bokonza likolo libala wana eza ya yo te mama okonyokola nzoto ti ntango nini yayokela ne bato te sikoyo nani limiti ngai mobali nde tokutana na biso bakouloir na bamomi bana mikie kuta bazetalata niveau ya ngai lokola mwana oyo nalinga wana baza mike lokwa badiana wana oki babete lokwa basaratala babiloko bikutia mobali okazonyokola ye na niveau moko tikamona mutoko mwasi oyo mibali bazalaki kotambola bakobete akonolola mpe nzoto akobukabuka zwa mpe desizio na solo soki ya lokuta etali bobele yo onazaezayekoni mama azongwasake mokebo aliawo azongi yo ndimi yango nga na ndimi te akozama ozokomona makambo yango na kosala makambo malamu te yango wana mama zwa mayele oyo ya mobali oyo akozala mobali malamu akotoso na ndako awa siko aye awa aye libela aye lebali te nga na ndimi yango te yo libala mobomonokenda libala baproblème mobali abetaka yo bambande pai ozala nokimia te banda kutuna loboti ti oboti bana bakoni bambanga pe tika bebe tingo bebe likambo na moningo betukani na monoko tika ye lokola kanisi mama lelo tonga tika tonga na ye aboyi makofi alembi tika ye lorsque ndongo zawa omoni habillement oyo komi nango okolinga bapeti ya ba 12 ans
petit à 15 ans na idéologie donc on est jeune et puis nous on bête boy faut les ala mon couple matisi otisi bon boy pena ndefe boy ndo jeune et puis na makambo on ngeza laka tozana malas tozana arche oui continue ngo ce que ça scandale bablugo musique on a venu dans scandale tozana malas tozana arche tozana scandale veta nengo za ozana no trozen carrière za mulai to sa lo mosquée vena ngai to za nga te parce que lelo za te dans un faux s'appelle ça va petit belé zo comprendre arsenal déjà faut beta so arsenal va beta au check bon la poche channel bon la poche le bord à droite le bord à droite au bouki moi les pek faut bouka bouki les pek tu vois attends on ça on fait combiner on bouger moi tête on ça là oh vous comprenez pourquoi ça la gagne te fait la petit na ngai zela na mega voilà si quand on continue le bord à droite faut bandaka nanu arche na le droite vous comprenez donc toujours faut ça le rôle n'y embrayage vous comprenez au tient le col na point mort donc au bêti Dimero. Voilà. La première leçon. Donc on les a arche combiné avec scantel. Vous comprenez? Faut savoir donc n'engagez pas moi ozomvuka corps ozomvuka démarche donc tant on compte ici déjà esprit baby maman faut bien la rango ben moi on repère ya wana scantel on les a na ba domination makambo tuna scantel na moniteur scantel siko tant au beta donc j'ai plano ah tout les messieurs mon mais comment ça n'a été prise les solutions faut beta voilà entraînement libéla tout le libéla bon ya mwana fait voilà voilà er moko obende luketu biloko ya luketu benda benda do matisi yango wana be wana be pipi umusada le pipi yu tobeta gauche boye boye ve pipi yu ne boye yebi to lekela Yaka, bien qu'il a gagné mon toit son gars. Ça n'a pas. Ça n'a qu'un dialogue pour le yaou, n'a qu'un dialogue pour ça que le tenga. Ça n'a pas le qu'il nous a yaya. Le salon n'a Nataka benga bino. Ah. Sadi be uyena kinta. Après vous fande na yo na to na yo. Bon, c'est quoi yo yeni bela?
Zongini mbaita bumwane. Pasi leke hein. Lele leke na yo spaghetti asa pesa nga makambo na yo. Siko yo nongi sibiso. Mena yebisi yo mobadi na yo lukula ya sali boy. Ngai. Na mama na bino tukusimba ntela tuzao kele kulukai. Oyuki. Na butake yo pamba tani yo kola yo. Jamais. Nazana mingi akulubate. Dudu akumona nga mutu mabi. Na kukumile na ndako na ya tazana mbongo na yi. Mbongo kupe kukende na ngapa ite. Oyuki. Ozala ngela batase ne lungite. Lelo yo boy mwana kumi yo nyonso batase ne lungu. Pembe nyonso na butila ke yo na ngo. Ibungi dikola makofu. Sava na kubwaka yo tendako na yo yango. Ngana nigaki kaka na tenya yo me. Yenda kumona bi. Merci moi. Na yoki yo. Yo na yoki la kai. Pasa lokuta wana. Mo yo bono baka sote yo ko baka lika unge telebe okay. Muto change ka. Yo mabala ngoza so ke peka boye. O le ja mabala pesa lisute. Non mutu neza suma la mutu. Comme ça ko fe obete papa dudu. Ya ngo mte komisi eboete. Ngala moni boye. Ngai na yebisa Bilali. Donc ina ta na radio. Batala ta moto na ye. Pona ko mona mwana tika iliso normal ete. Mwana baby ko beba. Oloba na ebo akotala boy. Oloba na ebo akoloba lisusu te. O likambote dudu akolukela ngai. Mama ngana za boko. Mamunga no mone pa ya linga mo kutunga na balezati. Na mone elongo ngo tususo ko bala. Alongo makamona okoloba wana. Obala tili ko na alinga botoba na ye moko. Alinga bolole na ye moko mutu yakoboma ye. Kasa lingi mama ngo mbana ngazo lingete mama siko asala nini? Awa moto moko na l'hôpital azalité. Ba mema ye, ba tia ta attention, ba tala soki aza malamu te. Wana ngana dudu penza alatinga mobimba. Patron yo azali. Sile nanu sile azanai. Mama, bino bataka vraiment. Hein? Uya na koto. Buza batu mabibi nu basaka nde wana. Na sepelite? Na nini ko? Na sepelite amkete ko bilei ujutika mwana awa lukula esclave. Siko ndo oyibo so ya ukuta siko babumi. Orion luba. Natinde maluba ipa makaroni ayibi tabinu buyamba wa buluka na mwaso tsema pana mwana binu so bukusane. Mama vraiment. Ubatika kama na mati boy. Pa avant kuna yo chikino ye bongo. Tata na ngai nasala koboni ngai mama na yo. Alinga na lobala yeba alinga ndiko yokangai te. Na pikisa kai libala kasi mwana limika kwa bebe. Alinga mbali na yeme mbali na ye alinga yeti. Papa. Mais le sina ndengi upese ngai conseil. Dikambo na koti dina lupango yo yangwana. Soki yifa. Mama ite buka ndo vanda kuna. Kala ngajali. Ye dudu azali. Bien ngila ngai. Na benga. Buka ndo vanda bulu bilaye bubumba te, Bu manger moté. Muto manger moté, Bulu bilaye. Merci papa. Ouais, j'en cite batika mwana ndo wana te. Mwana musala akoma kuyeba ndenge patron asala aka mwana na ngai makambo yese ile yo wana to ya bari mafuta ngombe tanza na moto merci papa ka hello bongo atako bango bazalaka na mbongo ngo ebele kasi banyoko ka milimo ya bana baninga boyete oyo ese lekinde. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonjour. Oui. Na ye pa ina. Papa voanda ko? Voanda. Nada na masolo mingi. Non papa na zali occupation ebele hein. Na funa que nous kosala ba commande ya makamu nanga ba faire nanga. Je suis présent le solo pour le ba comme non fanda te allez-y.
Merci pipi yo. Na bandiri yo na kombo ba pesi yo. Pamba te olungwe. Tato yo ya kukipenda ukume pipi yo. Na kamwe mwana azongidi ngana ndako. Alolo na sepeni na mote. Pamba te na yibi ko balaga mwana na kai. Mwana zungi lele nyoso makofi. Okubima na ndako de jour lali ndako te. Lelo kuya ututi ye makofi ufrate ye na bo. Okubima lelo kuya uswani siye. So kwa lubi ututi ufuti ye bo. Ok papa. Na chapele na kofi. Ok papa. Oui. Ndenge mwana yi na bino ye na ndako. Ngape na kamwe le na kukuta ye na ndako. Akende ki na absence nanga. Mais les conditions pas battre yo moto ta ko ça y passe. Et d'un. De deux, papa. Ngana zali bokilo na bino. Bozali na droit te ya ko surveiller ngai makambo nyos nazo ko sala libanda. Mais il est qui? Bozana droit wana te. Merci. Troisièmement. Ngana balaki mwasi na koko sala ende ngana lingi. Ah! Ce qui a zo ko respecter mibeko na ngai te na ko sala o ngana lingi. Sac ya box. Sac ya box. Oh, yo na pesa akio. Na lobaki na bino nazali pressé. Nazana va faire ko sala. J'ai des commandes à faire. J'ai des choses à recevoir. Papa, je n'ai pas le temps. Je crois que tu écoutes dans mes collègues. Yasuka, enfin. Moi, na ce qui a un problème, nanda kunaye. Aye et pas na bino baboti. Voilà ici mon kolomoko. Mon kolomi bale bozongi siye pas babane. Kotuna koyeba et loko nini. Et ça que moi ne biso yako nanda kuna biso. Mais ça y est pas problème. Doki. Dudu zandoki ozandoki yo. Oyoki dudu na lobi na yo boye. Lokola mwana na ngai soko chaye na ndungu. Soko chaye wapi yo. Mwana afa oko ngwena ngai te. Dudu amoninga bolole na mama. Ako ngwena ngai. Mwana na ngai soko kangai na ndungu fongola mwana na ngai bima. Nazali na temps. Mwana na ngai atonga na maboko na ngai dudu. Azali mwasi na ngai. Bino ka boto boko sala quartier mobimba basi bayebi. Na balaki ye. Tambe na ngai Jacoba yeso wa. Balaki ye, jouer na yo. L'argent c'est moi. Les femmes c'est moi. Dudu. C'est ça la vie. Boki si yango. Prenez ça. Boko mona makambo. Dudu na ko benga nani? Dudu oboy ko to sanga. Okoto sanga te. Na le bien. Sikoyo bwa kile biso mbongo, biso to kumi banani, ba jouer. Papa, maman. Pas to zanga mbongo. Na lingi ko yeba. Bino bozala kawa na kaite. Ce qui n'a bétié, faut mbongo. Ce qui n'a saliboye, na pesa mbongo. Nyoso wana boyeba. Soko beti mbala sambo, pe mbongo bofuta mbala sambo. Nyoso wana nana yebisa bino bozala. Na lobe na yo sango ya kisasa ebomba bakate. Itale ye domestique na yo. Ayebisi biswa. Oyuki, il a voulu baguer la USA. Makambo na ndeko na bato. Moni na yo boye ko bilala. OK, kon. Na yebisi yango. Na yangi le kande. Yo lokola osala zie ya zidote. Zido na yo tapi na yo ndekoma alinga. Metata, mokoloko memanga monezali. Mokoloko sukola makile zali. Merci na yo. Denda dudu. Na boya ka yo. Olala linga libanda. Na boya ka yo dudu. Ovandela kanga libanda. Likolo na mwana na ngai. Lelo alinga komi mabela ndako na yo. Okomi koluka bata zipi mukuse. Lebisa monoko. Dudu to komonana. Atakala. Balasuka na yo. Balasuka na yo na kobeta ye balasuka. Kuyani suko na mwana yo na lupaka. Kanisa yo. Na kanisa yo kingai malamu. Na bende yo matoi. Na bende matoi dudu. Kaba na yo dudu. Kaba na yo dudu. Kaba na yo. Na yebiso yo wana. Yo na yebiso yango wana. Kusana na te dudu. Kosaka na ngai dudu na yebiso. Ah, il faut yo. Ko kupata dudu. Na ko kupata mwana lokola yo. Yakatoka. Merci beaucoup. Mais le sina oyo nyoso dudu asali biso. Merci. We mbongo bapesa kibiso. Todo todo kaka esa de l'autre côté. Papa, oza kolokota ukena ngo wapi yo pedi sutu. Boyibi mutasaka passeport. Nazama kamba passeport wala te pesa mutasa visa ngamo na nzai na nzira. Ndako na lembia. Dana tu kangtsaka kama mbona mkamke na uko na uzwa afi. Wapi mbongo kangisi? Na uzwa afi. Ojango wapi? Pesa mbongo wapi? Tata na rubi bile. Yo yaka hapana upesa concert ya makamba bala to buyaka pana makamba mbongo. Ule utambo. Na lubi pesa mbongo ba kuzaye yo.
mbongo kodi. Na tone ha. Mbona? Oh likambo. Mbongo ya dudu ko mbongo ya yo. Mbongo ya dudu obutu fenga msusu. Sababu yetu kulanda tena ndio na izali poison akadone. Ukutwa ngo bino bibi dudu te. Isa poison akadone. Pesa ngo pesa atakadone. Pesa. Yo mutobotaki alinga pole la emisolo ndenge nini? Mama, ngande ntawana ku. Uyozo mwana ate makamba ubana ndako isiri. Ha? Ngadu mwana boso kana saka hapa na tia bilamba. Umana deja visa na wana. Nalo kaba memera visa wana batini nga passport mbamona. Nalobia. Bon pesa na. Pesa mbongo. Etonga tena hii comprendre sikoyo izali ba acte na bino des apôtres pour ça buzutinda buzutia mwana anje ba beta kapa buzwa kambon. Hein? Buzwa mais oui. Nalobia. Bon chikoyi. Na moi ba peva la point. Na moi ba peva la buzutia mwana na bino ba beta yi ba buzuteka papa. Tozali ko na te pesa mbongo. Preuve ngo papa okende kola kisanani. Preuve ngo papa okende kola kisanani. Et preuve ngo ya nani? Mbelanga. Boyiri mbongo to boyiri mwana. Ah pesa na. Mbongo na biso ba pesi biso mbongo. Tozo to kabra. Pesa ngali na pesa. Ndenge nini? Pesa ngana pesa. Ma. Ko pesa ndenge nini ko papa? Langa ngai. Langa. Mbaya pata ayo boy. Mokola ngo ko kabana oli subi tumbate. Eza pasi. Tongi pesa mabe. Eza pasi. Ko peka lingate. Na kuto ya to ya lingate. Na ita dudu agumba ye bien. Sabra na. Dudu buzo sabra ya jo sabra mana bino buzo sabra yete buku sabra ndenga. Soki bandeko bakozala motema moto yawe yawe pesa biso kimia na yo tala lokola esengo soki bandeko bakozala motema moko ezali mpela moko mafuta na mandefu eloma oyo etangi na mandefu na elomona oyo ekokitana na sukina Opa, Bokende wa. la voiture est là. Te makamane zate papa. Ya kokende te. Liza songi bo avanda aw. Yo ozomela ndako papa ko. Azali mwasi nanga. Aza mwasi no mosomba na mbongo te. Okomisa lokola mbula no beta ke mikozo nyoko yake. Bambande zo yake bakokana tala ngaleki na. Papa na mama bazala kawa. Mama. Mama. Et tu viens. Te tikai na tikai papa. Tu pardon na pesa ko. Chérie. Tikai. Mama. Njako. Allez, on y va. Ya ko tele mate vanda. Ko tele mate vanda. Oh. Neko zwa. Mwasi nanga. Tika mwana vanda. Bilali omoni na dio. Tika. Na sana yoga kifo na yende na. Neko zwa mwasi nanga. Oya kutoa mwasi na. Azali yanga. Baba je fio tabola ngokisa mo bimbole bibango. Azali mwasi nanga. Pesa ngama lubadi. Na lubadi nini? Oye kurekipere saki na yoyo boss. Umeleki masanga te? Atana melaki masanga. Bongo zwaki te? Na zwaki. Tu connais l'état te? Nengo nyoko listo koma kite? Malembe. Maintenant là je viens la récupérer, c'est ma femme, c'est ma propriété. Malembe. Ngapela yibiso yo ngamu to nabuta mwana kuzwa yete. Lukula sia meseni na matele ya bumwana. Akukende te. Ngamu to na. OK. Merci. Madame. Bamba Oyoke ba bokito oyelanga. Ayi ni ko. Yes. Voilà. Malembe. Simba yete, botika yete. Oyo nenga lobi. Lutika zwa bilako. Lutika zwa. Merci. Mena yibisi yokoi. Tukulu kai. Oyo nyanzo kumana kuna. Na yuka disusu sangwa wate. Oyaki kasipona ni fala fala kakuna. Azali yangai. Merci. Azali yo. Akei peko. Ino konini tika yakendele ye. Ok, on a raisonné bien. Ozonka ni bala hana. Ya. O kanisa vina hote. Baba na nyo kono kende ba no pesa ke ka mutu makasi. Kende. En tout cas, na limite to za basi meto différent. Ngana ko. Malembe spaghetti. Mama. Oyo yo moni na nzutwa yaya na yo. Ndege za kulekela. Yo lokela ngamubadi ya bien. Oh ya kuswali vina ngai na lubaka mingi te. Pamba to yunaza kumona na nzutwa yaya na yo. Na moni lukula mubali yo yakanga yera kesi. Lukula te yiduti kai. Eza kisite, eza ne buzo bana yemoko. Balinga mba nyonga to wane comme idolâtrie, eza so amour te. Mbala wasana mabozo pese ka mutu makaso kanga magaleka nina ngwana. Asombe lo ni chéri tonto miani. To asale soza. So kina kana tindege sambu sangai. Atiki ngana ki. Bongo ya zungu di mubali. Aforo sene di bala wana. Na pesi yesa. Ai kasipona ni. Moka ko soa. So bebe kaza kusa mbele. Fala fala buzo bana kuna.
Zala. Parce que obenga yo. Lelo kusepele, hein? Kusepele? Kusepele. Mala posa oyo kwa. Zela. Yo uvanda vraiment neti. Uvanda la tête. Mukonzola luba mama na pato ba luba leo na tela tete na ko. Ndio tu ba vanda. Yo vanda awa kuswaf. Sila boite. Ba mo ba luba ko bongo ufinza olo sisa samsa. Balu ba ke batu ba vanda bui. Kuswaf. Unga mona mkile swa kai. Ngaboti. Obenga na isanzi. Ah, vanda. Na makao na omu tupasi. Debuna. Benga na. Duba na mwasa na. Yo. Sema wana mzara nao. Bana wazeme taka na mababu na mbumu. Oya yoseme. Crocodile. Nani? Mungando wana hiti na vanse wana. Azumo na kusute. Na PCC mko. Mungando wana mama wana yako bin. Akumsapata mtu kolo. Yu wana. Asante. Nisto nibo. Suntu nani? Umome mtozali kuna tema mozo landika hapa. Sasa sepa na mbanda mama na. Mama mfufuye mama. Mama. Tika tosali lango. Mino to na unne. Ukina mwa. Mama. Ukina mwa mama. Ya kama. Mama. Action mama. Papa dudu yake. Mama usikue. Mama ndo nini mama? Mama ndo mama. Mama usikue mama. Mama ndo sali kwa mama. Mama. Nzambe ngai. Koma kamnyinyi sali kwa mama na ngai. Mama tema kabisa mama. Oh benza tamtsuni mitsuni boy. Si mara bola sani. Mama usikue solo. Mama. Etalio. Papa be wana ye mama. Etalio. So mama nakusa pato. Na phone. Mama. Busimba na. Si mara masude, si masude. Ba kuna sana ngate na zate. Na zate mama mino. Mama ngako mama. No si mate. No si mate. Na zate na mama mino. Mama, na pesa mama na kina ngai. Simba. Batupile mama tu. Simba. Jama, Simba. Vite, sobe. Yo bila tempo pato. Ah pato. Zela na zukite. Butiaya. Bombe. Di, sobe. Zela. Haru jamba. Ah, c'est bon. Attention. Pas ouvrir le porte, ouais. Ouais, maman Nabino. Hakimi, hein? Ça va. On va voir. Attends que tu rentres. Vous saurez de quel point je vous trouve. Et votre mère paye la sachet. Mère! Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vois Mathieu abandonné. Vers la 9e, Jésus s'est créé.
Lumbutufutuka kudama mono keti mindele tu kitu kanzambi. Kuna dama mono nani ukatula nkweno kutu. Kikosi kimabubu mono nani ukatula nkweno kutu. Lumbalu mona lumfitu mona lumfila ndukingwani mono gandamba kafuidi. Yaye mono kweno yaye mono gandamba kafuidi. Yaye mono kweno yaye mono gandamba kafuidi. Yaye mono kweno yaye mono. Kuna dama mono nani ukatula nkweno kutu. Lumbalu mona lumfitu mona lumfila ndukingwani mono gandamba kafuidi. Yaye mono kweno yaye mono gandamba kafuidi. Yaye. Ah bon? Attends. Merci. Vous ne me connaissez pas bien, vous, hein? Ah bon? C'est bon. Oyeboloba mama nalobi mwana bino misalo ndenge nini mpona komana biso problème banda kalonga na yakayebanga kaka te otungisanga ndenge wana mpona nini otungisa mama nga nayebi surtout mokolo na yaki wana bimaka na sache wana ekoma nzembo oye lisusu ye mokamata sache mpo bima nango likambo nini omoni ke soki na présente nano oyepa na ye te aza mwana moko omoniki na bana ndenge aza mwana mosala bo mwana moko alinganga mingi moi bana mosusu ya misala mwana bazala epoli balimi moloka mpenza nano ayebi yo mpenza te donc tika oloba bongo ngam nayaka sa misala na ngai ebinga kaka te akoyebanga mokolo nini soki lelo ayebinga te akoyebanga mokolo nini tika kokota wana moke biso mbale tovanda eba moko soya na bebele naya na mbongo kota mosusu nango mpe tozolia tosangisa lelo osepela eponga na bali esengo mpo alobi naloko ye na kosalisa yo omoniki makambo ngai naza nango nakobombelo te ata lelo nakufi biso tokoma famille mama soki obombeli nga na kokamwa lelo mwasi na mobali babalanaka liloba oyo batunaka no mwasi na mobali bobala ndeni o le meilleur et le pire mais nga bato omoni nyonso etondi na kati ya ndako ata nazolala mais il y a quelque chose ezomanke nga na kati na nga elongola no manete potala oseka te tika naseka mwana mama boniko olika omona miso omona kala oyo dudu azosala nga toboti diana na mwana ngo te naye komona ngo epai ya sara naboya koyebisa yo mpase okoloba opesani makambo ebelebele bapara nanga balingana bao libala te pase souffrance eleki tikokosanga ko mwana mama anga nazobisa eza ya solo mama ata mobali azalaka na mobulu yango mama dudu alingi omona mwasi te dudu alingi komona mwasi te nayebi te soki baparani bato babebisani mais dudu ya nga ya mobali na nga kaka moko ya mobali onga na lula ye onga na melelo kwa miel onga na koki kosepare na ye te oyo baloba ye le meilleur et le pur osuka ndeni onga na moni onga na suki kolela te mama ebongo lelo sino bina tika libalo bongo bana libalo wapi yokotika boniko mama yo yaki kotika nani ana mboko oyo kotika ya libala wana boniko mwana mama tala oyo ngai mpe nazomona na ndako ya ngai soki na bina lobela yango mamoko ndima te asi na lembi nakomi na suka kasi likambo ya lia na koloba na yo yo oza famille okoma famille nalingi nasalisa yo nga nazotika ndako ya ngai mobali na nga koyeba te nazoya vacance epai na yo mais vacance o nga na koya ngamo oyebi nga malamu toboselinga te nga moko na yo koneutralize dudu aokende su wana
akoninga na lisusu te oyebinga mpona liloba mbala mibale te il faut avec action oki mwasi owapi alingo owapi mama na diano owapi mama na saro owapi oyo dudu akoloba ko ye boni mama Vanda Diana mama kenda na okota na cuisine kuna so biloko onde so isombo wana esi abandi okangama. Bonjour. Bonjour, ça va? Ouais, ça va très bien. Natanga plafond à 1000 fois. Natala télévision à 100 fois. Natala yoko. Ce qui les longs na koma tababel boso na ibisa parce na komi na sola. Po biso mbanengo to sola. Natali biloko. Nazomona ka biloko mena omona bolingo te. Namoni mbongo, dona mbongo mingi. ezalaka te mwana mama ezalaka te kolela te ezalaki me toyebi ndenge nini tokovandisa ye te mama. Est-ce que vous comprenez que calme ezalaki me mwana mama nzoto wapi okoboma kaka moko oza nango wana. Mwana mama okamusanga te nzoto ezaka moko vie ezaka moko batiaka mo la brillante sima ya kotia mama nanga ye nayebi te so niveau nga naza nango yoza nango mama ezotinanga na liwa pembeni na nga nakoki kolobela moto mosusu te so yo te ezaka bolingo eloko mosusu te ezalaka boye kolinga pesa mama nokita Vanda tala aza mopaya pesa kiti omwana koya nango bongo Vanda me azoumela pesa ye avanda soki bipisha ye na wana ovandi te mabe eza bi papa esika kotia likambo to olingi kotia zelanga zelanga kite sali mama uti msamo bali bakonga na Vanda papa yaka na kosa yaka te na posa to sola te boni nanda wangu kakangili apa salah tu menga kasandengo bima ono kenda sala tenga na benyo na Valer te uvandi na lobi yaka makamni so balo baka bat bayoka eloko na bengeli yo mpona yebisa yo pourtant mosu na lobele to koloba o ayebisaki ngai te me nalingi oyeba yango avant ndenge nali awa na ngai na Bibiche tozokende vacances. Ozokende vacances? Toke vacances wapi? Nazokende vacances epa ya moninga na ngai po aza na ba problème na niveau ya libala na ye yango nazokende kobongisa. Pembelo kamusanga. Elo ni yango yozobenga koke vacances. Elo ni yozobenga vacances. Donc pour na yo kende vacances OK vacances epa moninga na yo. Mabeza wapi? Moninga no aza marié te? Aza marié te? Na lobi na yo aza na ba problème na libala na ye. Yango wana nakutanaki na ye aleleli ngai yango naki kobongisela ye makambu. Oya yo kudu ba problème ezo leka na makambo yo zo sala on a arranger ngote po na yo ko keni ko bongisa makambu. Kata problème oya nga problème ni ezo leka. Yo ndo leki zo bate. Ozo yeba ngote. Likambo oyo bengisinga ka polo banga ba bêtise wana pembe. Mais nakamwe yango wana tina kolobela ko suba makambu ezali te. Na boyi yango okende te. Na ipsion ndengo. Oboyi
Comment on l'a gâté? Oboyi. Na boyi okende avant okende arranger la situation za nango epana yo après okoki kokende en plus ça elle on est au benga vacances pour que pas moninga no yango benga vacances hein yaoni on dit nakati kutu vacances on ça na mboka nini nango okende fa ne pas moninga na ça je ne veux pas olinga te pona nini ba bino na okende mbongo na yo na ko memelo kono nini ana ndako eza na mbongo na ngeza na mbongo na ngai te mama okokende te un point très fio ka musinga na ebisi obongo yo to ka musinga ozolo ba pe na kanza nyonso merci na tuno na papa ozolo ba pe na kanza nyonso na lobi yango ndenge wana okokende te to sukisa wana ou bien soko olingi kokende mama bibish atika la mama na kokende na mwana na ngai potika ko bomela ngai enzala na lobi na lobi na yo oyoki esili na sune lokwa ko bakisa na kati banda to boti mwana na âge abu bébé ti akomi na âge lelo nde na kamba vacances de la kango lelo et pas na yo que maman net yo okende vacances problème na hote problème na ngate mais okende te ko ngala lobi yango na sina lobi faut na zo biso chaque fois faut conseiller ta mère mais c'est pas dit que son ngala za na moyen te akoma molela ngandenge wana eza bongo te bibishi. Après tu as déjà grande fille, faut que quand même te conseiller maman là. Tout solo là naïe. Pourquoi ça les a raté? Hein? Ils ont raté. Attends les na zana ngote. Mais lobi nanga hebi ngote. Hein? Aibi lobi nanga te. Les longa ko mutu pamba. Hein? Na ko mutu pamba pour na zana ngote. Ça va papa, merci. Tout solo là nende te vendre dans la chambre. Tout solo na ko expliquer nyoso episinga. Bibishi, mbule no kaka. Ikatanaka. Mbule no ikatanaka. Yuso la na kama mama na yo. Ngai te nzamba ebi vinanga. Nzamba ebi. Merci papa. Bengela na mama wana. Ndinga na yona bengela ngai na. Nzambe. Mais papa papa benga. Okamobi. Papa zo benga. Abenga na. Bakende wapi? Tu as bien benga tenya za. Yo poza ki wele boye pona nini ko? Maman permettez Permettez. Alingi na tuna la yo bala. Nga. Na bala te. Na bala te mena na bala. Est-ce que vous avez battu que non oyo ça la pesa la raté? Asaline. Nyo sozo bimana ndako. Isa cause na yo. Po yo na biteka teka na yo présence na yo awa. Yango mtezo commissaire modèle oya. Ça se voit au balaté yango na ba situation des amis. Mais soko zo encore bebsa na ko nga ko bebsa bana ote papa nga za na souci na o makasi ezo sexa yo no bebsa bana no kwa ezo sexa yo boni konalela na sekate balobi no matanga yale to bembe yale papa lembanga te biloko boni te kami na ndako likolo ya banyongo nyonso kepana biloko boni te kami awa te yo lobela ngai ndenge na yaki awa ngande kono ya mwasi tonga mwana tata mwasi no tonga mwana noko na yo mama tika no mama ebi ko sama oui ko sama kamo ezela te mama ozo mona ozo ye baba ko defso ozo defsa ndele zo rendre nga malheureux la bien bembe oyebi kende na zanga na oya suna ndako na boyi ba porter nga pona nini na likambo nini yango te pesa nga mbongo na nga na kena nga na liba problème te po nga tina ya ka na pesa ko mutu makasi te po nga pe na ko pesa mutu makasi te po na foyer na bino pardon pesa mbongo na nga netikala nga na kena pardon non il y a des soucis malo deso tembo nyonso yo talio te mama c'est bon non loin kengi pa ko ko deso na bobma miso mutuka mikoso ko sona kana papa basela ndenge il faut respecter pe ozo ganga tembo nyonso yo yembi awa namoni atatina nango te namoni atatina nango te paye la dette aye ko futa nana ndako na vana kana ndako nani qui va payer telo bela na vana kana ndako nani na yaki na eponde ya kozwa mbongo ne pa na yo te so on dit bo comme singa zoba tala kokosa liboma te zonga waya kofuta mbongo abatu mwasi paza lokola yo te pesa munoko baloba mbona tendresse le msu oyo ebomba makiana na pocha moke akoyobimisa ngo pembe ki amitié yango tozala pe batendresse yango mpo ozokamusanga nango eya ye monokisala kwa makonga vunga diletizia mineya ndakunkamba vunga diletizia mineya ndakunkamba vunga diletizia mineya ndakunkamba vunga dileta eye kamonokisala kwa makonga vunga diletizia mineya ndakunkamba vunga
niletizia mineya takukamba kumba nileta Kabo ya fungura. Nari ngaboite, nari ngande wana. Nari ngakabongote. Kabufabu fungura. Nalobi na yo. Yeba ko banga bana. Waki nalobela yo. Nasaka pana wote kulasa amtapite. Na uliangu la sama mtapite. Kanda pa babinchi ko. Sakana ka. Oyebe toka za sakana na zoba na yo oyo monela. Ngaite. Ko wana yeba piyo pimbongo, ole ukenda ndi wana uzuluba. Siya yo moko. Alumbala nga ko. Siya sisangat. Siya sisangat. Unte. Yo moko. Yuki. Mkolizali. Mkolizali. Utakuna usisa bumeona toida. Senga senga ubanda usenga banda to tipo kwa uju kusenga ka. Ngate. Tu travailles à requer mange à terre. Je vais aller au sérieux au talent, mais on fait ça on fait bien. Non, c'est on le n'a pas. On fait ça on bien. C'est incroyable. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Vous vendez plus le moko? Tout à la psuka. Maman Zab. À la chambre. Bonjour. Ça va bien non maman? Bien, vous êtes bien. Tu as moi malade. Ça va bien maman t'es? Famille. Vous avez kaka na chambre lo. Na kanisa zo continuer ka kotanga ba plafond ngoti sikoti. Biso pesa 4 là ouais. 4 trophées. Ouais. Aïe. Bébé. Ça va. Oh maman, mon ati. Akolia. Kola la olamu. Kala ndipo lubaki ki c'était. Ah maman. Nakanga nakokai motema te. Namonaki malamu kolobela ye. Nayebisi ye pona longwana ya awa ezalaki likambo. Alingi te matata modele wana. Nazeli na nabima ngambe nayebwa yebi te ke na ye. Asutuka kaka komona mwa babiloko na mususu ezate. Pour ça combien de jours? Tika na pema te. Kaka ndenge na lobaki no wana ti. Na ye penza kuya. Soki ki mekoti na epai na yote. Ngana okene ndenge ni.
bana sepeli comme oyeba omona nyonso so nazoyebi so omona ngo nga kutu nasepeli oko merci nga nasepeli oko yoye tosolaka ta na setalaka bana nyonso na baone ntango soki pongi esali bango bake bakode na chambre bango banani mwe ebongaka lisolo ya mikolo ti. Salut papa. Bonjour. Chérie, ça va? Vous avez de la visite. Papa Yohana. Papa bana Yohana. Eza malamu. Diana? Papa. Pas oublier que dans la voiture. Hein? Dans la voiture. Ah, chérie. Mais ce que vous avez dit, mon partenaire, mon bali, quoi que ça y est, il faut avoir tout le monde. Hein? Mais il me semble que vous avez dit. Yo, vous avez dit que vous avez dit que ah, les femmes. Mais ce monde est comme des os, tout ça, bon, vous allez bicher mes baliens. Pourquoi tu fais un dialogue? Mais intimité, nous sommes les yamons. Nous voyons des camarades, nous avons vacances. Pour combien de temps à vous mon colonie au bétinga les sonangote à payer mon côté à Zoyana Moana. Oui, ça m'a béni au monde. Ma bête, mais il faut m'informer. Je suis le patron de la maison, le chef de famille. Limbisa, tu as raison. Ok. Et ce sera pour combien de temps? On va faire 6 mois. 1 mois, 2 mois. 2 mois. Vacances 2 mois. Je vais acheter à manger, à s'habiller. Il faut se coiffer. Na moana, Diana na Sarah. C'est une charge, hein? Oui. Sentir, papa, chérie, vous évitez que ndako yambaka ndako nzamba pambo. C'est ce que yambaka batute. Comment nzamba ko pambo? Pour éviter no bang yena mo ane ba ye awte. Za ko éviter na te. On sait jamais. On nzamba ko sana sima. Nzamba ndemo takota na kata mutema ya ona ba ya. Est-ce que ba kena ba pombo so ba kena ba ndako mususu? Hein? Bon. Ça va, Nandemio. Ok. C'est-à-dire que nous allons me plaindre pour la charge. Non, mais parce que j'ai les moyens. Mais il fallait quand même mon bain. Vous allez avoir mon maison. Agence Moko Tutika Yango. Bon, Vazotina, la Proxy. Ah, Proxy. Proxy, quoi? Agence. Et Batina Kambon. Ils ont application. Ils allaient à Kassao, sur l'avenue Kassao avant comme la sauce. C'est vrai. Oui. C'est l'unique agence Yambongo. C'est l'agence la plus sûre. Donc, l'unique agence. Comment t'expliquer ça? Batilio, à la minute ici, on t'appelle et puis tu vas prendre l'argent. C'est vrai. Maman, Proxime. Proxy est une agence. Mais évitez l'agence mususu. L'agence de la République démocratique du Congo. Il y a sûr. Agence, il y a sûr. Ok, vraiment sûr. Il y a agence, il y a sûr qu'il y a proxy. Parce que il y a qui est agence agence vraiment ma pepe pour proxy. Au contraire, il y a 5%. S'il te plaît, maman. Bonjour. C'est un dérangement. Vous avez un jour. Bonjour, André.
yo mwana ya mère on vient betela biso bisolo que non petit moi mignon na ya ba jour ba mère baza ami ba non comprendre mère oh boboye voya quoi ma marque que non boye ko se fondo ba jour côté ouais vraiment via planifier ki nga de masolo na yo ozo comprendre que biso doit ba master V ah master ça depuis ça ka pas mon pas dudu kasi wala na ping vient na biso na masa na biso vient biso mto penya e biso mto sala ekaza sanu abitelenga masolo abike non sina soigner masolo na petit mo azawa yo faut se pelisaye et puis nazo mona que non ba tango ndenge zo ça va se pela en tout cas c'est nga hier makamisi bandu bandu le bébé tisuka on comprend l'autre apprécié donc vous comprendre ba grosso modo est-ce qu'on expliquer on a lingala makanja pena quoi ndenge oza petit mo boye donc vous avez petit sepelas quoi autrement dit mon apopia mokolo parce que zo singa fo ya mo boloko la London City statue de la liberté pire petit ya major Bisadi dizolozolo azoko afimi kili do yo ndenge oza ko ba body ya misiki ngande na ba grand sera danger na mikili ba mutindelo ba body ba mbati ba nini oza sanu petit ndenge oza atande ozo seka petit yo oli ba angelu na beauté petit ba angelu ba fenta nzamba sala ba ona mwerere yo nde ba courage pena si c'est combo ndo ebisinga te po nazo beta ka ba discours mena du combo ti onde za abando banai ko be bande tisuka ozo ba malobe belé obtuninga te lo mo to tuninga kombo na te parce que na ndo bisu kombo te so na bina ba na ko tuna ezala ka no ba bipenga na poto ba ta poto ba mo bipe so mona nga ba bipanga pona benga na ba unité danger ça va kombo na bibisha BBC do shira solo shira sikozo detala ndenge za si do lingana biso avant to kutana bolingo nzamba obi ke par hasard mukila na tseme do nzamba za sala ke no bana mbalo na mona mwasi ba okanga na ba si crochet bolingo na bango eza danser ba bota ba tala face no na face na mona biso za ni luini ah petit na ngai pardon après so moni so mama bimi sikoyo oh si le kapesa ka numéro na obengo na ok victoire masolo ngo yango wana tu namba uchiki ngai to sala love kila au petit na love na biso ile kape ya nzambe pesa nona kiso mama Maria BBC shira solo ochana po babakisi ba code na bango 09 97 97 53 BBC 73 77 et puis ko ubela te ba côté zo dia po ngana na yebi bana Londres mo sele masamba na Dani Lukombo ba très dangereux na kata Londres zo comprendre c'est violent na Dani Lukombo wana ba tanzania ba ni ba nouvelle conquête nouvelle révélation c'est vrai hein? Ouais. Même Bissole et Tobala Naga toujours ensemble hein? Tobala wana azibala ngana espace New Kitoni Maya na Lukandu 11-12 bon wana izali salle de fête moko suka ya suka ko contenir même 1000 personnes ah bon tala ka bilo ba prêtre faut mo place mo ba danger free kamanyo la te faut ka ba place voilà wa ki public to pe azoli na bala mene koleka ve ki public to pe azoli na bala na ko proposer pe place wana oui oui mais c'est occasion ba fia bo faut ko rata occasion bo ete ko eza ba chance mo bo eza et personne non n'importe qui te ba témoin mais on a dernière carte voilà dernier coup de sifflet ya dans Jonker on est dans la qui conseille ya dans Jonker ba ya ka ena ki po kati voilà alors excusez-moi Nadine moi c'est à Calais na Bruxelles ouais akozanga te akozala wana na yibite soki ya oza koya ko pesa soki ndako pona yo ya yibsinga lobi bien na oyela yo avion voilà cadeau ya libala ya libala la première fois ba pesa mu cadeau c'est tout gala pipi musada ndengeza excusez-moi mais un instant 2 secondes s'il te plaît mais rien avec ta vraiment tout sentiment boy na ngina cha vena tapo via zana balar mo ba bossa na balar trop na tuner mususu na simba ngopo ye eh bon ngana za pona ko simba te bon eh le bana loko mususu me wana tenga na zali na za na pembeni na pona ko simba ngo ça va tu permets juste une minute une seconde minute tout seconde ça va erna ngana beta ka ba vraiment solo pona yo oui écoute fais la main hein ouais ça mon mien libala et alors
mais on a compris comme le quoi ramasser des ballons qui peut sauter ballon tu ko bimaka ko loko to zongi sina na terrain naza na kata terrain balle nyonso faut ko betango vous comprendre mais vu na habité yo za prêtre tous on a besoin na yo ce que yo lali lelo ba biso bo to tikali gambala na la nini okufa kofe petit ça se fait te yango na linga ko yoka mo wana te na linga ko daye te naza na posa ya vie ngala ngala conseil mo trésor lolo apesa ngai na linga ka te muta rata parce que ndenge zo die wana mo ya za mo mia libala aye vacances bandi ko sala sa bandi ko sepelisa ina idologie est-ce que ozo kene ndenge wana ka to zo sala la prudence olobi ve na tuni soko zo sala na capote pona kobatela mwa bamakambo oyo esalaka no ere moko peti na ngai nga bayebisanga yo leki taba na bu era oyoka bu na yo akangami ozomona teke yo crée tika créé maka ayaki vacances epa na nga azalaki camarade ya madame madame apesi nga occasion mpo nga nalinga kolekisa te madame ayebi yango me andimaki aya na ndako mais azali semeki ntsekwa kote moko José de Londres. Mais comme lobby, kako salila. Oya ye somo opele pale. Akuzwango. Nero pembele. Mais wana dilengi. Tika na daye na nga. Namtasoni. Koyo asoni.
m'as fait ça? Nicole Machuda. Si tu savais que je suis ton copain, pourquoi tu m'as trahi? Alpha Ngoumou. Si tu sais moi, si tu sais moi, si tu savais que je suis ton mari, pourquoi tu m'as fait ça? DJ Don. Si tu savais que je suis ton copain, pourquoi tu m'as trahi? Willy Moucheni. Kodamboka. Allez, singa, 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 mudabugiri, mwane. Allez, fini. Singa, mudabugiri, mwane. Kilemba. Allez, singa, mudabugiri, singa, 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 mudabugiri, mwane. Moussa Mayava. Ange Lord. Lido VIP. Live Internet. Retour avec la danse contre ma boule. Ouloulou. Ah, tu es où là? Naja, ah, non, Alex Moma, le meilleur arrangeur. Sans réservé. Le boss Anissé Moudédé. Les futurs députés. Je me présente à le phénoménal DJ Energy Giga Mortel. Le patron des animateurs du coupé de galets, c'est moi. Voilà. DJ Issel. Boyoma, Boyoma. Si tu savais que je suis ton mari, pourquoi tu m'as fait ça? DJ Amaoula. Si tu savais que je suis ton copain, pourquoi tu m'as trahi? DJ Abdou. Si tu sais moi, Néo. Si tu sais moi, Néo. Si tu savais que je suis ton mari, pourquoi tu m'as fait ça? Nicole Machuda. Si tu savais que je suis ton copain, pourquoi tu m'as trahi? Alpha Ngoumou. Si tu sais moi, Néo. Si tu sais moi, Néo. Si tu savais que je suis ton mari, pourquoi tu m'as fait ça? DJ Don. Si tu savais que je suis ton copain, pourquoi tu m'as trahi? Willy Moucheni. Kodamboka. Allez, singa, 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 mudabugiri, mwane. Allez, fini. Singa, mudabugiri, mwane. Kilemba. Allez, singa, mudabugiri, singa, 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 mudabugiri, mwane. Moussa Mayava. Ange Lord. Lido VIP. Live Internet. Fali Maswaku. Riche Watambe. Ah, Wata please. Papa na Richana. Boss line. Orishi Opul. Wabi bébé, bébé Zita na mon cœur. Wabi chéri, chéri, chéri na mon cœur. Eh, na kei matete bateti batu kapena komo teta batwe. Na kei na lemba balemba batu kapena komo lemba batwe. O na kei ni mete nsambu. Na komi komete batwe. Ale pululu shoka baswana sana. Apimela shoka madeso bembe. Sokinga tozo swana sana. Kotanga kakumbu ya boro yote. Zambale kaganda mingi. Aye mota pesanga boyo yo. Aye mota pesanga boyo. Aye mota pesanga. Aye pululu 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 mokolo moketo legaye. Ya pesanga kaka boyo. Aye apesanga kaka nde boyo. Aye mwana lelo tiko lela moke. Sylviana bebe yo tiko lela moke. Pesanga boyo. O pesanga boyo. Ashuke pesanga boyo. Alex Mboma, l'ingénieur de son le plus fashion. Fanny Selanga Bango. Merci Papi Solo Bofongue. Allez, DJ Rox. Merci Chico Pouloulou. Monstre d'art. Trop de bambou, trop de vainqueurs, trop de bas paralysés. Maman Frida, c'est la banque, mon DJ Rox a paralysé. Ni Anizebi, ni Menangariko, yeah. Ama, Chukuburamuke, Ntepuka. Chuku, Amama, Chukuburamuke, Ntepuka. Fraude. imobika système de tout ça là. bulani onanga napeta mkoani butu mbimba bula te atopeta bime masolo ali natongo kupenga mboto busubuka na mino class yo yemba oyo gaso yembi no benga papi menga osati ninga mbono pesa wa putu bien mais buswati ndra yo peka ngai oh c'est masamba tinde la pesa kio bitete oh c'est masamba tinde sina pesa kio
Mkorwana buzusola na lubi pesa nga yenga yukata mungongo na yo bo oyibuka na kusenga yo zala no ka bongo yo mikolo komi so batapoto ba bengi so ni jour wana mutapare benga bibishi leo ngwanga tana pare benga na jetumbongo to ya sisi ka be jetumbongo benga ebike ba fela mena sa mafuna papa yo ko batinga code yo ka esiko na code ne futo angiaza 10%. Même kama silenga bazi ko pembele te ka boy ono kola to solo ni na pesa e peti ne pe code on dit bah oui ben non. Oui ben non maman ni mère ni te mambote na mère kabishi ba luba ke ba ubenga ngana sola na rimana uboko pianga. Moi bisenga. Yo be pesa so 10% petit. Bon na ubeta ben so mena okata ona mkushi. Na sisa mbimba te nzimbu be na okata. Abeta di sora yemba pe. Ufuta na combien? Moi si ça gâté. Oh. Tata no mtafuta na mama no yo mtafuta kanga na yaka awa pana sa msala ya boy pana oyimba te yemba obina ce qui papi ce papi dépend na benga non encore no bina ngane sala nga posa useka na beta lisula fait patrice bon ça patrice ngaza kulkula mutu na yete hein na bandu memera ye ba bibre partout so azo kundote ya to kondo yemba ngam na banda kondo tika yo mwana na wa compagnie ye partout c'est comme mtoto tozokana kwa tukumi kotomoko bato saraki ebele bazo beta babare bana mkie bazo saka na bari so nda bazo saka bari nda wana moko azukita na bari po amona ko bitoto zo ya ringi siku ya laksa bisuke ya yibi kubeta bari akapeti mduki po ikoti na poto ikoti discuter wana bato ngambo na bangu bazuru bikoti bamsuzuru bikoti te bamsuzuru bikoti me kota ki nga yibi na te yo zala ki ba mutu na ukata sikoyo tango ba mundo wana barubi sai patese likuwa za mndimi nzambi ya luba vertin au kata makambo ndenga busuru bon tango tukumi wana pi sai patese katera bisona rikambo oyo bari koti te sikoyo ndego na fa patese ho bana banduse lumana ho bana isinge na bino ete wela nano kokota na bino na bokonza bikolo kuwela te kokota bokonzi ya bale na kati ya poto wela nano emo mabali za ndimo bokonza bikolo wali tabaka shona alo lubi kuwela te kokota bokonzi ya bale kuwela te kokota nano ebongo esengena yo wela ete bokonzi na yo na kati ya likolo na royaume des cieux kuwela te kokota bokonzi ya bale na poto ngana lubisa pata setika bato nyonso bazali wana babanduseka ntango tokomi pate kuna pato bandokanda na eglise babandi oyimba te babengisaki nani oyo babengisaki eva mbekai na yise patrice na Matou Somer. Matou Samuel. Siko Matou Somer bando yimba. Elongo oyo. Izali na botete elongo oyo. Anga elongo oyo. Ikubumisanga. Anga elongo oyo. Makambo ebele. Nazala ke kuleka nanga na nzila masina azane bamonanga bakanise ngai Rwanda mbango ninyo ngai na kimakete bamiri ninyo ngai na sotakete bakria ndanga ninyo ngana batakete anga idongo oyo ekobumtsanga c'est intéressant matsemera yimba wa evamba ka inda yo yimba ya sala diatana ngai nalambise bakopo mibale ya sala diatana ngai nalambise bakopo mibale kosimbala ngai yangote naboyina fufu nanga kosimbala ngai yangote muke kosukila yo mabe pai kubatela nga na mukolo pe pokwa nanga nalingira yo kanzara de tangu pokwa ekoya diatana ngai tala makwiti na yo mwana ye amatoko yo kite omana na ko yakufinga yo pamba bangusoku betenga ikomeri kamba basoda iloko na boya ke lunga msika ya diatana ngayo mutu makasi pe udingiri susu bitinda de na bitinda uko kite ikomeri na diata katela ndambo oza mfata kazi
Nga nazalaka échographe. Nga za échographe ya badanser nyonso. Bafi oyo babinaka na baorchestre. Nga nazalaka baéchographe na ba. Bino baolasa oyebenga efoni ate bino olikuwa bana pata bobanda kubina bana wana bakuma kulatela bango eza bien te soki alatisi pi omona suri etina oyebisi to etina mwana ya sipi donc fo etika libanende wana basikoyo na ntango akala eloko nazomona soki omoni suri etina ya mwana mati oyebeka bakubeta yo balati yo nzala babinga bakubinga na yo pe. Mais oui! Voilà un temps où on a vu mon jour de train, faut que tu aies la c'est. Ou tu n'as pas dit que yo, yo, autant de moi. Qu'est-ce Quelle histoire? Hein? Badou Bétran sur le patin. Fancy Ban, Moussa les Ali, yo, Moussa les Ali, vous dites que ça la terre, quand on solo. Hein? Allez, chaque. Hein? Je suis très content de m'avoir applaudi. Eza amiba no misala baki po abala papi menga de Vendôme papa biso boy nani sele masamba aye pas sa boy oh tipo yo so tangate ko yo so Sengalonga na wewe safu ba na bulimo parazare ya bana wana bali wa chamwa amburema na kadra love na yo bali wa vie yo Mena wana tselo nile zao. Na osa kama mwe konzo mwe wewe sina badego kumba mwa baba mko na kesi. Badego kumba mwa mbo na kesi na kumbe bizana. Na badego bomba mbo na kesi na kumda na ba $25 pour na ba $5 à l'eau de copie 25 jours. Moi zana ba petit bele ba tantanga ba ya obala na la muna munya ya obala yo. Bizala ati. Menga na wewe ngote kuna yo. Moi ça yo bala. Balela ka ke no yaya o ba mona ke no na sa mobile étoile. Papa na ngati. Na zumbonga mibali oya. Ya bala batinda mbongo. Aboya ngala bala. Aso misango ba. Si opembele aye koma alobi ke papa ngaka bibish. Afuka mi paso alobi te mwana ngati. Ko boso ko le bino nyonso. Si opembele nga na yo ka masolo na nga o bala application ki nzonzo ya Londres. Anga ko bala e simba te asala ka ndingo na ba sena e. Nga na e bijo. Amona poto yeto yeto. Alors, ke bana ba mbali musuba yaka o abala na loringe. Fo ye ba mobali ke ko muza. Ah, o ko sangana. O yo bana ngo za sko ngana ngana ko so pona iterene. Hein? Na ko so pona so. To ki ne pa ito so ne pa yo to takinga wa petsana na lo bari hein. Nga bana mo clair te na ver classe hein. To mo clair te na ver. Ye wapi jo. Ah. Kala na mo te no te so tala. Wana za pilze na ngana zana nae. Mena yebi makampa vio wana. Ngamla sala babala vio wana. O konti mama ngane sabo nganga bishina ke bishina mwana ke papa ndinga. Tala vio wana utina ngana penga ngepi ko musada. Webi leke nesi makedi Solange dia ta kuma na Belgique. Abomela libala bayaka pena babala epa Samin Benza. Na cadre bena libala bo vio wana bima o. Oyo momina ngani ngezana kuto lobina utako bima nae bu yaya azonga poto. Bali petit secret akina na Belgique comment on peut na la nege nimta kushika kaiti na diata et sinon ça peut ça être exemple siko ngala gondi maona na boyi na yo kana fio na confiona zala kama mona kuzana kata pale alongo na chambre na aye côté na chambre boyi vacances wana mukuni yo za mwasi afina mukuru kumeka kama pina kumugo na yuko kama na mwendere na ebisio kukozanga ngai na okendeka atana na kata ndako na melipe na mai mo kopo mobimba mai na kufa na ngai na mela kopo mobimba mai non station linga se prêter se pelisanga zala na ngamoko donc on dit bête na ba histoire to ba yaya ba yaka babala yo nini bobala fino ndinga ngola makanisa nyonso pero papa na tala shelo ngana wa sire olingo ngana opesa yo banda monde salama banda monde zala monde na ba pesa ngo mwasi moto ozala première fille wa oza marka lozo ozali koyete na fongolela bino tala ndenge bosuki bandeko na ngai tala ndenge bosuki okile tondi na mai
Coco, coco, zibulanzo ya kota. Coco, coco, zibula noa. Ya noa, zibulanzo ya kota. Coco, coco, zibula noa. Ah, bankundi kitka kiadi. Zaifwidi. Kilendi zibulako. Zambi ya ni mosi kengi zaza. Coco, coco, zibulanzo ya kota. Ya noa, zibula noa. Ya noa, zibulanzo ya kota. Coco, coco, zibula noa. Baboya kikoyokai, balinga kikindoki, pekolangwa masanga, kinunga peye fai, baboyi kulimba sambe kasitangwa bomba kimokili, yoka ndenge bako mekae. Tata no walita kumula tata, utukwila kenda tata. Tata, watunga sasa, ya no watunga sasa, ya no watunga sasa, tata no watunga sasa, ya no watunga sasa, ya no watunga sasa, tata no watunga sasa, ya no watunga sasa, tata no wazibula tata. Tango ekoki bayindo bolamuka bolanda nzela ya mvuluzi kimbangu yende mosikoli na biso papa nkusu nzala mpanda ni mwana ntemi kwa tulendo Renel Mwanga mvuluzi Zamba sala mokili na ye malamu Asala midela sala pena bayindo Papa Nzuzi Ngoya Kasi pasa moto moyindo banda na 1400 na te Na bozwi bate Yaro nzinga nkuvu kula na biswe banda wana Papa Basamula Apolingo tata sala kanango Alinga kite tomona pasi Apesaki biso mafuta manzinga bando na yaki pavita basalaki ya bangotela basosolisaki bayindo kasi bazwaki message te na 17 batumaki maki pavita na bebene na mokongo molinge mataki olikolo pendeka bikwaki elembo ya bolingo Afrika Kaseti kajiseli lubali okoro Nake Kasi mikolo mikoya Robert Asoya Nakongo ya sika beba sika kobotama Nakomba o ya kimbangu mvuluze Prophète Atoli Gresalf Tilaka elataki nzoto na 1887 Malomaki peko kisamaki mwana nzamba botamaki Le sauveur enfant mystérieux Abongola mabanga bandeki na bomwana Tala miracle ebele Abotamaka po bikisa bayindo na mabele ya Afrika Ilaka elateki nzoto na 1920 C'est bien moi Enoch livre sterling Ah Nazolela 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 Congo Josaphat Kiala les formidables Royaume Congo ngana lela ye Royaume Congo ngana lela ye Congo Nambola na mai Kimbangu Samba veble kimbangu
bakoka batele bayeye ndako wapi fitu yanga ndako wapi ezonga na ndako na yo pele ezonga ti siko wabuzali bengi na ngata bibish na makamuni eza na besoin il faut zonga mozo na besoin na ngana boite soki nazongi na ndako zela pardon soki nazongi na ndako na kolia nini na kolata nini yebisanga liboso lia te atiki na babuzo ah ole oni amalongo ozolia o eleki obana ole pa na fufu olia raté loso olia raté chéri yokana tika na babuzo bana na kozonga na biso na kozonga te rentre chez toi na kozonga te mokolo motema nange kolinga yango nde na kozonga donc congé zo continuer vacances ngo zo continuer ezali non maman tu vas rentrer zonga zonga pa na yo maman te kolela mwana saka même aussi libala babala kuna mbono la boite mais na bino na kozonga te oyo kokutanga na pongi na ngai nazolala en tout cas c'est qui papa na bébé chifioti moi si mobali na yo problème ezali c'est ma femme après tout en tout cas na s'il te plaît so uza kolondako oui c'est moi le propriétaire na eko récupérer moi si na azonga après tout il y a vacances hein. Mais il y a qui vacances via qui vacances. Il y a vacances vraiment on retenir moi c'est battu. Elle a besoin d'un peu. Elle a besoin d'un peu. Ngape nazana besoin na yazo. OK. Le voyons kana. S'il te plaît viens en tout cas avec toutes mes excuses. Ce cas ici. Non. Pour ma vacances na ye. Akoyela yo. De convaincre yazo. Vacances. C'est ma femme après tout yazonga bonela yazonga. Oui mais cela ne dépend que d'elle pas de moi. Hein? On dirait na bala qui na mbongo te vraiment. Mutu muso ko mo gérer biso vraiment. Allez-y, allez, mais boyokana. Boyokana. OK, ça va, mais boyokana na ye. Mais fieti basi balobeli olingi balobeli mutu nane alobela pour ye para. Balobeli yote. Non, elle a besoin d'un peu le kolaya qui na vacances. Laisse-la azwa un peu wana. Si maintenant voilà, c'est tout. Allez, allez-y. Papa, pardon. Kolembisanga, tous lembisanga avant. Maman, pardon. Limbisanga inde, limbisanga inde fiot. Ce qui vacances c'est si na koko ya. Mais aussi la vacances pour nous. Mais zande motema nanga inde ko décider. Na yani nango. Tika makampa papa. Fiot, makamni boyoko, hein? Olingi ni nango. Fiot olingi ni nangai. Oh. Na lobino malembe ndo moninga zobo kasi naza ko bondela yoko yo bébé boniko fioti ta ko lukela nga mindondo te soki na kanisi ndengo bébé selanga libala na Patrick Masambombo na linga ko raisonner loko wana te okina lobela yo na linga ko raisonner loko wana te fioti pardon mingi kende mukolo motema nanga ko lingana ye te na lobi na yo na boite na ebe ozali papa na bibish nazali mama na bibish mokolo motema nange ekolinga na koya ndenge na longwaki ndenge na kozonga okokundama yende mtoko yoksa nzoto pasi okokundama yende mtoko kundali ma akukanya okolokate kenda yatuka ya wana akupenda lupanga yapanga na nina kamongo kodona kuloka sans effet nyama sana onomwe okotuka bo mama sans effet na zumtia osali malama nyonya parlia azumtia azumtia mwana eza ba Saint Esprit boma moto si nalobeli yo soko okanisaki nga naza mwasi moko ya fair play keba na yo oki nalobela yo kozwanga lokola biloko ozolokota canga te oki naloba na yo keba na yo olinga papa okomi na suka oki
nyonso wana bozosala aka fo petit Abika. ape baniveau ozomona na pe ana mibali ebele petit naobetisa ye naobetisa ye ozano mpe fo chéri koma kosala boye bagafe agafe alongo na classement le wive fo pelenga parfum soki te danse fo parfum moko boye versace Arrête. nga na bona mobali ye na bala te nga na bino bala te yo moto obala eloko ni ya Maman, excusez. na bango mpo bafutanga nyongo bakokoka te bazokonka te mpe azomanke nga mwa mwasi wana azanga ndoki te yo somona moto oyo yo oza na nyongo ya moto aza kosenga nyongo mpo bando kotomboka bamanke nga bango na mobali ne antuka ifo tokende bango oyo nga ne nayebisi yo ifo tokende nani amonaki ngai okoma libala ozowangana nani amonaki ngai te tuna ye soki nalese na mbongo bononga na kenda kozwa na balabala ye bonikoloko nini boye koyo mpe mosusu ye mobali namona ye nayebi ye ndelaniko abala te mena kobalukela bino te ekolongolanga te bape nafinanga na na bota te nazala pe siri te so na bota tokoverfe makambo vrai omoni biso basportif ntango nazodebarke ozolinga obende na mwa neti ozolinga atake fe mwa contre take ezala naokoloma bapeti wana nzembulele tuzalaki na mboka nakindopolo sikoyo boni na ndako boni na ndako oza biso mwa bien kaka comportement ya papa mama nde mpo to baesenga vomana baye nanga mandako ata sina mposo ofanda onguyo oza kutambula na bafunda nzila okende yango wapi no ntembo yango te ndei naye nanga ofanda a papa kuna mama mikolo nyonso nde baswanaka kaka na butu te mona la lesa te bitumba koswana eza bapaya baye na ndako barespecta bango singa te baye koswana na ndako epuis mama azolamba ne esu te banzala ndako nde akangi na bilo nanga naye nango ofanda yango bango conseil napesaka bango bayokaka yango te dila nabenga matami matami ayakanyani fuili tusebo alors matami na ngai bango boye ezalaka te moite lelo obongi etala fonda yanini na sase ne nanga ana baye nanga ndako obaye ndako yango ekovanda awa kasi okimaka ngai okimaka ngai oyaka awa tokeba na ngai tokende kovanda koko nakokende kuna te